na mboka na biso na 99 ou 2000 ans tokangaka 98 99 na 2000 ans tokangaka bato ya maboma awa ebele alors tant ba Rwandais balobaka ba Rwandais bakoti na njili bakangaka bato ya maboma ebele awa tel point que musée paix à son âme azwaki décision moko ya kotia bato nyonso ya maboma à côté ba misusu baboma bango ba misusu basala bango nini parce que bazalaki ba infiltré Oromona mutaliboma mazana téléphone moko muki azana kitore mo awazo pesa azo communiquer Oromona mutaliboma mais azak juste pembeni wana akosala makambo moko e kosenga e sengelité mutaliboma aza pembeni ko rode pembeni ya bato par rapport na tinetali d'abord banzela soko bimi na tongo na changu ozo kende ville Oromona fula bato batambola makolo babima na bandako ba 4 heures, ba 5 heures pour na week-end. Alors que la 5 heures on a déjà couvre-feu zali. Kozongo ya mutazo longa kuna na zanso longi 16 heures. Il faut que nous commandons ba 21 22 heures. So ozana 4 na mutuka. Tu prends beaucoup de temps. Sali lisusu que deuxième problème oyo se poser ezali batuana nde baza identifier te bakomi ko semer un peu moi terreur. Tant population mona motaliboma zala monduki population komi ko banga et que fête au ba période de fête ne ba profitera ba sala makambo ebele ya mabe voilà bola mona biso c'est vrai qu'ils a passé mais ils a pona bola mona biso maladie oyo tango e bandaki confinement e bandaki nga ekutanga na poto 5 mois mobino lika na poto na moni bato ndenge bakufi ya ba congolais ba voisins bato to yebaki et nous avons perdu même un de nos pasteurs oyo akufa na quatre maladies oyo na batu na yebaki donc ils ont vraiment malade à kusakana ngote et là on sait que la population tomi batela de façon que situation oyo ekuta biso ndenge za ils ont pour na maladie tout ils ont pour na marambo ezole kana mboka na biso pour na politique par rapport ba mona ki bande ko mosusu o baza ba bomba na ba armes est-ce qu'ils ont pour na maladie tout pour na soit ils ont sécurité on a toujours dit que la sécurité n'a pas de prix. En politique, on ne peut pas vous dire que tout ça le couvre-feu parce que Mboka, tout kangi batna minduki boina boy. Et faire paniquer batunyoso. Mais la politique, il faut pas y bander nous lamba ngonde nous salango, pas bimisango boye. Et ça pour la sécurité. Et ça pour la malade. Et ça toujours pour la bonne biso ba congolais. D'où ba kondi ba ko bongisa makamno ndengwana biso population toto sa poto kene malade. Qui se pose yabato oyo bazali non identifié jusque là. Il y a bato maboma tellement ebele na kati ya capitale awa o ba retrouver bango bazana mabinduki ba misusu bazana ba téléphone mutaliboma na ba thermos biloko wana nyonso ekomi ko sala ko benda quand même attention ya bato ya sécurité et bonjour pasteur Kiziami. Bonjour. Pasteur Kiziami na situation zoli kanamboka par rapport ya bati nini bati couvre-feu est-ce que population est aussi mal? Non, vous savez santé ça en a prité. Santé ça en a prité et y a mis balai il faut que le gouvernement a se préparer pour organiser couvre-feu. Nous avons un problème très sérieux dans Katamboka Nabiso par rapport à tinetali d'abord banzela. Soko bimi na tongo na changu ozo kende ville okomona fula bato batambola makolo babima na bandako ba 4 heures ba 5 heures pour na week-end alors que la 5 heures on a déjà couvre-feu zali kozongo ya mutazo longa kuna na zanso longi 16 heures il faut que nous commandons ba 21 22 heures so ozana 4 na mutuka tu prends beaucoup de temps ndakisa samedi o eleki na kene kote ya na njili na silsa mateya na 21 heures na koma na yulo na lala na bureau na koma na yulo na 1 heure du matin embouteillage impossible moi ko lekezalité bon na ba circonstances on to sala ndengeni moi je pense il fallait qu'on prépare une route parallèle où il faut permettre bateau ba bises à libérer pour évacuer bateau donc mécanisme nyonso évacuation est possible dans les cas contraires vous allez tellement passer pour na biso pe ba policier vous allez passer pour na bon parce que vous allez toujours na conflit na population ne bazali ko mais toujours est que santé en a prité
il faut toujours la précaution de façon comme la temps malade parce que malade ou ndenge zali ko na ba structure na biso ndenge zali et vous la passe miki. Est-ce que so batie ba bis nzela nini o bato bo mona nzela mo peza moke ba so de bouton pe aussi la te est-ce que vous allez ata batie ba bis ba nzela nini to koli. Donc on a le problème ba nzela d'abord problème d'embouteillage et ça 5 choses eux ça l'embouteillage et ça la mingi. La liboso ba nzela ça e malamote. Ya mi balé ba nzela eza mingi te. Ya mi sato ba chauffeur bango moko. Et ça ba chauffeur ba ibu ko déplacer moto comme ba ibu ko conduire moto kate. Ya mine population, bateau, moto, tout ça, ils ont posé tout un problème. Donc, nous sommes là. Donc, le Congo vraiment a un problème très sérieux. Dans le plus grand chantier, c'est le Congo. Parce que le Congo, ben, le Tongomate, bon, putain, le Tongomate, le Tongomate, le Tongomate. Donc, ma camoué belé et Tongomate. Donc, les chantiers, mon aîné, nous avons fallu que tu me cobima quand même dans le mois tunnel, dans le boulot tozali. Vous avez l'idée d'opinion au baté belé brandara bino, wa basala nzambe o mokonza mboka ye moka kabamboka na maboka nzambe. Est-ce que vous avez lo moko loba emsu ko tala pe a pasteur ki zamina loba ba meka ko mani olango ba chanja ta idée komata kolongola 29 komata 0R po na 0R ko pousser ta batu moi mokie po ba mde ko mususu ba sufaka ba toka ka mai ko bande mususu mai bimaka 0R ba mususu ba ba mai. Non, oyebi ndena wuto ba ki santé ça n'a pris té. Pour que nous toka mai faut la santé malam. So la santé malam to que nous toka mai té. Donc na osera na biso ka ke toujours ba précaution o esengela mi que avant 21h so ko toka mai so ko sala ni sala yango. C'est bima. La santé yango eza daibe bila na bintu za na mai té. Omoni net na to tonga wa piscine a tia so ki c'était pour mai lo servir biso pour na misala o to za nango. Alors d'où ça nous pose tout un problème. Courant exactement égalité. Alors nous ressentons que la population ils a pour na bola mon abisso. C'est vrai qu'ils a passé mais ils a pour na bola mon abisso. Maladie oyo tango e bandaki confinement e bandaki nga ekutanga na poto 5 mois mobilika na poto na moni bato ndenge bakufi. Ya ba congolais, ba voisins, bato to yebaki et nous avons perdu même un de nos pasteurs. Oyo akufa na quatre maladies oyo. Na bato musu na yebaki. Donc ils ont vraiment malade à kusakana ngote. Et là on sait que la population tomi batte là de façon que la situation oyo écoute habitude ndenge ça. Ils a pour na maladie tout ils a pour na marambo ezole kana mboka na biso pour na politique par rapport ba mona ki bande ko mususu o baza ba bomba na ba arme. Est-ce qu'ils a pour na maladie tout pour na soit ils a sécurité. On a toujours dit que la sécurité n'a pas de prix. En politique, on ne peut pas vous dire que tout ça le couvre-feu parce que Mboka, ton kange batna minduki boina boy. Et faire paniquer batunyoso. Mais la politique, il faut pas y bander nous lamba ngonde nous salango, pas bimsango boye, et ça la pour la sécurité, et ça la pour malade, et ça toujours pour la bonne biso ba congolais. D'où ba kondi, ba ko bongisa makamno ndenge wana biso population toto sa poto qui est malade. Père depuis pasteur mon pasteur Kalala, n'était soyez. Oui, parce que là c'était un ami, n'a pas aucun hôtel panaye. À l'époque où j'allais prêcher la bande de Basile Moutazaki interprète Nangaï, le ministre honoraire. Donc, tu es la bande Kala, par son âme. Et quand mon fils s'est marié, Patrick, après la limousine, pour me marier, c'est un ami de très longue date. Et puis un autre pasteur vient de mourir hier, le pasteur Katotolo, Katotola. Donc, à une église Penabandal, que Dieu a rappelé auprès de lui. Donc, peut aller à Zam, Nzambe abattre la bisson. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Après, pasteur Kezamina, par rapport à la situation où Lelo couvre-feu, tout meka solo la on a ba mboka o nyonso citation est-ce que aussi maman mboka bonjour. Bonjour Ndekomuna, mbote na batunya so Rolanda biso. Lelo citation ya couvre-feu par rapport ya mboka na biso to ba citation ebele o ezali ya osimba te tozana nzela te ba mama ebele ba souffra pona mai kotoka na mbutu atana ngengira mai ebima na pasi. Est-ce que situation ko aussi? Bon, ezali urgence, ezali important. C'est vrai que cette décision et tenir compte de la réalité belete, il faut le dire. La réalité ezali biso na Congo to na banzela ezali pe esengélité ndenge esengélité ba musala mususu eza encore chantier jusqu'à aujourd'hui ezana makambo mususu et komina no au pointé. Mais est-ce que il faut ko accepter mort d'homme pour na babiloko esengeli namte to biloko komina no pointé? Moi je crois que
certainement, il y a urgence. Et dans l'urgence, il y aura toujours une décision pour sauver l'humanité. Ici, il y a deux questions. Il y a deux questions. Il y a la question sanitaire et la question sécuritaire. Selon la source d'information, la source ou information, il y a une question sécuritaire qui est soulevée actuellement. Sur la table, il y a bateau, il y a sécurité. Il a fallu réduire problème yango. Également, il faut le dire également, aux alliés plus importants, c'est d'abord ces fléaux, cette deuxième vague, parce que au risque to batoba kufa et belé, alors que ba mesure wana to ba passion toza nango ba réalité na toza nango et ko bakisama encore makasi na kati ya ba réalité toza nango banzela eko esengeli nanu mingité problème il y a transport population pezongara parfois en retard aza bloqué na ba embouteillage heure ya musala et banara heure aussi là heure ya musala les a fixé vraiment parce qu'il y a certaines personnes qui quittent le bureau jusqu'à 21h 20h et ça ezali ba réalité le fait mais ezali nani plutôt wana ezali réalité. Maintenant le fait est que coronavirus est quoi attaquer le mokili et quoi attaquer le monde entier et quoi menacer biso siko. Est-ce qu'il faudra to ndima bato ba kufa et puis après to komo lela to komo zanga na bato ba lela ba liwa na biso to soit il faudra prendre une décision ou permettre bato ba quand même ba sauver bandeko na bango. Et cette décision, moi je crois, il faut kaka juste réaménager en moqué. Mais c'est une bonne décision pour nous permettre de préserver le bateau. Ils ont la décision là, ils ont des faits sanitaires aux alliés coronavirus. Deuxième, ils ont aux alliés sécuritaire, situation sécuritaire. Selon l'information, la possession de biso, la source EPC biso d'information, source moro digne, il y a confiance. Il y a un problème qui se pose, il y a bateau oyo bazali non identifié jusque-là. Il y a batoma boma tellement ébélé dans la capitale awa o ba retrouver bango bazana mabinduki ba misusu bazana ba téléphone mutali boma na ba thermos biloko wana nyonso et komi ko sala ko benda quand même attention et bato ya sécurité et ça li lisusu que deuxième problème oyo ko se poser ezali batouana nde baza identifié te ba komi ko semer un peu moi terreur tant population mona mutali boma zala munduki population comme Kobanga et que fête au période de fête ne va profiter à la makambo et belé à mabé. Voilà pourquoi il faudra restructurer makambo wana ba maîtriser batouana. Comme c'est un réseau bien non identifié jusque là, ba identifier bango ba vrai auteur na bango ba déférer bango devant ba nani ya compétent na bango pour que ba samba. Et puis à part ça, il y a aussi un problème au mboka na biso. Ces problèmes d'infiltration au bâtiment sur Balobarango depuis un moment. Au début en 1999, Nambo Kanabiso, na 99 ou 2000 ans, Tokangaka 98, 99, na 2000 ans. Tokangaka batwama boma awa et belé alors tant ba Rwandais balobara ba Rwandais ba koti na Ninanjili. Bakangaka batwama boma et belé awa tel point que musée paix à son âme, a une décision moko ya kotia batonio sur ma boma à côté ba misusu ba boma bango ba misusu ba sala bango nini parce que bazalaki ba infiltré oromona mutali boma mazana téléphone moko muki azana kitore mo awazo pesa azo communiquer oromona mutali boma mais azak juste pembeni wana ako sala makambo moko e ko senga e sengelité mutali boma aza pembeni ko rôder pembeni ya bato et moi en tant que journaliste, Nazara un peu plus proche de l'opposition à l'époque, je sais comment est-ce que Bando a infiltré l'opposition. Voilà pourquoi des opposants avérés, des opposants avisés. Bazara toujours, à chaque fois, si Bazara Pembeni ou Kamutali Boma Mouraye, va se retirer. Na ba réunion Kamutali Boma Eka Pembeni wana po yo Kamakamunyo soya une information à Tinda Kumna. Des Batoma Boma Bazari na ba baladeur, Bazara na ba enregistreur et tout ça. Et ça qui système moko Batiakango déjà dans Mboka Nabiso depuis un moment donné et bah remarquer et le Congo et comment ça m'a cassé parce que Batumingi bah ça je sais pas pour le service de qui dans quel service de renseignement pour avoir quelle information et s'infiltrer dans la population et bangwana mtuba ko se mepe désolation kaka umona lelo ba enlever batu ya ba catch lobi ba sali mutuboye et tout ça il faudra bazo mesure moko et permettre à la population à fêter comme
esengeli. Est-ce que la population est fêtée ndenge sengeli kozwa likanisi ya 21h wana koluka ko pousse ngeko matazi est-ce que na moi batama bomba na bazali te bande ko musuba kolela babike est-ce que malade yango pe banda kaka 21h ba musuba lo batama bomba ba banda kaka 21h? Je crois il y a tout méthodologie moko ezali wana oyo ko permettre bato oyo bazali équipe ya riposte ba réfléchir autour na yango. Et je crois bah, soulever la question en tant que bah, spécialiste, bah, et quand est-ce que peut-être bah, la population zara nakati ya ba ambiance ebele to na ba grande agglomération et permettra bango za nakati ba mouvement ba transmission, je ne sais pas. Moi vraiment dans le bango sous réserve hein. Et je ne veux pas aussi apporter parole na bango pour transmettre bani les mosusu. Mais moi je pense que du na politique moko responsable ko permettre to adapter ba décision na biso compte tenu à circonstances yamboka na biso. Circonstances yamboka na biso sali ke batu ba bimaka. Tango makasi ba misusu bazaka na bachango ba misusu bazongaka trop tard ba misusu pe bazaka na difficulté à rolia o ka tala ba restaurant mingi to ba mingi ba coin mingi chaud ba ya resomba biloko mingi na butu. Donc biloko wana pour le bien important, il faut tenir compte nango nyonso wana, mais quand même il faut to ebaper en tant que bateau, la santé n'a pas de prix et surtout la sécurité est au-dessus ya makambo nyonso. Donc il faudra sécuriser biso, il faudra également se préserver contre pandémie au Koboma Mokili. Et décision on a juste adapter par rapport à la population. Moi je pense que 22h autour heure mususu et Roko permettre. Mais ceux qui ont information na possession en service de renseignement ils allaient peut-être que bateau peut-être bateau ils allaient à pandémie to virus wana eko se propager plus na ba air wana to information mususu ils allaient na possession bateau il y a sécurité que bateau wana ba ko sala musala na bango na air wana. Donc je pense que ils allaient normal que bateau mais kana ko sala na action et surtout to se ressentir. Est-ce que les caniso balobi qui après 21h batrokota na ndaku banda ko sala pe ba ligne na ndaku ba vérifier banani bazala karapa na bango banani mutu avanda kana ndaku ezapeli les caniso na yoki ngote par rapport ya lelo les sous ils a couvre-feu il y a patrouille na bande ko siko ba mona bouclage pété. Non. Soda au kopesa likanisi na ba soda otomona galelo ba soda balobi 21h la police police a responsable. Il est grand temps que la police congolaise a prouvé biso que azali professionnel et qui a recours à musala pour l'intérêt de la nation. C'est ça, voilà, il est grand temps que le général Kassongo a vraiment appelé sa bango policier va bien arriver mato igate mais dialogue na policier dialogue na agent pesa bango moral, c'est ça en fait atia bango moral a réarmer bango pour que ça musa ndenge sengeli on a vu ça chango wana ba ko resene loko ko sala mutu te na population na ba je crois ceux qui adapter qu'à juste heure permettre population mais population soit assez consciente que le danger nous épie et il n'y a pas un prix pour ça. Merci mon amboka oko sembola nini par rapport ya couvre-feu au poto kabwana biso par rapport à bande koto balandi. Je crois population tous à la vigilance surtout la question il y a pandémie à coronavirus c'est la réalité et zali konyo ko la bato biso to bato liboso on a fait la sensibilisation na makambo ya population poto bisa bango que coronavirus c'est la réalité. C'est vrai que Dieu apparemment pandémie ango et bosani biso to ya mortalité za moi moké par rapport ya mokili o ça mokili ya poto et les restes na ba America mais et salité que tous à la paix ba paresseux to bosana makambongo to soit to ignorer ango non tous à la vigilant to eba tous à ekenge et là mususu makambo etali ya sécurité au moni mutali boma pembeni na au moni mutu moko suspect pembeni na signaler la police. Vigilance. Population congolaise tous à l'ékenge surtout dans la période de fête ne batobele ba profiter à ça la mabe. Au moins mutali boma onde to komo mona mutali bomo za suspect azana termo ça ça makamo za suspect na quartier to azara na quartier na binoté aiga bon s'improviser boye bandeni on maîtriser botinda na la police. Merci mon amour. Merci ndeko. Merci na bande tout balandi biso na 3W Congo France ezalaki par rapport au sembola par rapport ya couvre-feu au na mboka na biso balobi déjà 21h motunyo so na ndako menebité est-ce que citation ngo tokolonga ngo est-ce que ozala tele loto mona ke population na basodé que mambutu mbutu mais tokolingeza Congo France. Bango na biso
kara molai. Copons.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congofrance.com.